Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité sur CL News TV Moupépé Asika. Merci Nabilo Nyosobozala wana pona kolanda biso. Merci à Christelle Arose Mullerano de la presse congolaise. Merci à Rokar Missi, le mignon garçon. Merci à Osé Bilili, Osé Moulopo. Merci à toi. Merci Nabilo Nyosobomisana kolanda biso. Lelo Bongo Tembe Bino Moko ya artiste en ce moment mingi baloba ke bayembaka te babeta kaka ba guitare basala ba mettons balonga ba groupe ba comme aka ba musicien les Tembe Bino moko ya artiste. Bonjour artiste. Oui, bonjour Vanessa. Bonne santé. Oui, santé Pépélé, tranquille. Calme. Tranquille, ma camion se les bien. Oui, très bien, très bien. Oui, Soboye Biete a évolué à Kabongo Bongo dans un groupe, il y a Bill Clinton, Macintosh. Oui, on s'est présenté sous l'internet, nous sommes Landao, de partout dans le monde, on a découvrir parce que Babi m'a créé Buzz Mikolo Ezayo. Bon, ils ont vraiment dit qu'on a Mikolo actualité Zali, actualité Zamakas. Mais sauf que Maya Kambaye, yo soliste Bill, yen la zanaji. Mikolo donc son angande beti, son angande zoyogan. Il faut apprécier l'homme à son époque. Nous aurons conseil à grand belé malgré bambonge, babitumba, mais toujours combattu, jamais abattu. Donc, ndengwana ko. Quand beaucoup ces perceptions nous na moi mélodie na wana oui beti donc papin zolami zolanda biso ayebi yango bon bangona ba dishi mongombe bolanda biso na ba France bolanda o na bazolanda zo du batulam paka bolanda biso déjà ba yebi que et dendaka sa basimbango et beti na ndenga mukete o beti ya biso ta moi morceau moko ça plaisir na ba internet nyonso o bolando na poto o sala bongo plaisir. Bon, avant la bêta, il logo luginde makambo yangwana, mais na bandana no place na bandat, na bandana no ndenge na banda opisi na ngali boso na fala, izaki Fukushima. Oye salanga lelo na zalama ya kamba. Moni ko salama na koyebana eza passe. Eza vraiment passe ko bano lega TV chaque jour mais ba yebioti. Je comprends. So moni ve ba komo combattre biso ba maya kamba lelo po ba sentir kama be. So ko bimi déjà bo mona ba shege ba Hollanda yo. Ah grâce à Moussa, grâce à Bill Clinton, les lopina Maya Kamba, souba bengo leader, tout liate, bueno. On voit qu'il ne peut pas de problème. Merci. D'abord on ensemble, maintenant ça la place na banda au pis nangali boso Fukushima. Donc on a bêta au bat baluba non Bill Clinton, tout ça d'accord, na soliste ou. Na ça lango pour na masa nangai regen pas na Paris azola na punga na mona njil. Donc biso ne ba parisien donc quartier na biso na moi mo bat bakinda ta poto 15 né donc to sila bango tu ba na mikili donc na sala opiso pona bango donc place bazali ba baginde ko na bango on travaille très fort. Merci Maya Kamba nebi que internet so Hollanda o baleli Maya Kamba abete biso wana ezaki Fukushima. Voilà wana Fukushima ezaki na 2012. Oui. Wana donc tant tout ça la kiango donc ezaki disque pesanga makambo et comme sanga mutu na miso bato.
Est-ce makambu émission de sabato avant to kende na edenda kasaba simbango oyo ezo sala lelo batu nyonso ba se retrouver générique là les mots ke bola musibiso na edenda mo ba simbango oze mulopo nini ngo edenda kasaba simbango nini ngo so edenda kasaba simbango bon to lala ki pena mo ki était mais au monde ba Bill Clinton ba maître ba yebi comment ko diriger bato pour bango ne ba dirigeaka animation na mboka na biso lelo je comprends tout le monde na ba obeta na ba élève oui ça m'a niveau par niveau mon dans niveau na e o ebi ke o bar na eza je comprends donc il y a le maître atalela ki azimbele mon gam non tika na sala eloko ko sala bien pour ba jeune ke belezo beta soko landi générique ya ba master msusu et ça bien et ça succès que ça succès pour boire qui bêtise c'est des choses différentes au travail bien donc ça dit so travail bien l'école ba orchestration son en studio na ka bablo msu bina o na sisi nzembo na bimisi nzembo oyo ka nzembo boza non masterisé o to mixa ki on bo mixango na balabala to na katandako to na studio. Je comprends. Ce qui est bisonano parce que ba parents misusu batmusu bazo kozango na bandenge na bango ba imaginer na bandenge na bango yosko edenda kasaba ni nango sko edenda kasaba simba ba clairson na biso potento ye bano ni nango edenda no saba bon ils a slogan ils a loko akala to ko ye solo la bien les kinango zo solo la bien ti abielo kwa mbulo yo Hello kwambulo yo edenda kasaba simbango sab a déterminer te malobi kaka eloko ya mbulo yo se connaît nini so bielo a déterminer te netini bo eloko pe ma peso ko fuli yango ko bando denda banda bati ekiba kota banga ba izo kena ngwa saba simbango les ans sens wana sens te mayakamba oyebi dossier tozanango dossier ya ndewona biso Bercy oyo babi azo se retrouver déjà na prison centrale suite ya malédiction babi euté pas Bill Clinton abaki yo na botolio brassard oza suna brassard te yo loko oza impoli au monango melelo siko et ça la onde bon na lobango pe na bémission belé na salaka soko lingo umela na se ya mokili faut tout ça d'abord mikolo faut tout ça mikolo na domaine nyonso place nyonso yo kende so yekuta mokolo il faut respecter d'abord il faut payer respect pour un jour aux na mikolo belé na mokili pe misala no ekende liboso master wana kokanga manae bon il faut pas que se pia na malheur mninga azande kuna biso o ekomelier ezaki erreur bon l'état au sam sanae ceux qui sing babimsae ba robimsae mais tant que vivre na vie il faut que ba ko respecter ba kulutu moto apesio valeur ce ko respecter était a na droit à lobelo maloba mo buya mabe la lelo moni sko bino Bill Clinton place azala ki tant ke lokwana tamo yo sala mingi na papesa kende kasango ke Bercy na prison et ça kende bon ako se pila na ngoti ako se pila na ngoti oya lobeka kabi ne botambola na vie fo boza maele punga Bill Clinton tina sala carrière na ngati lelo na tikala ko yoko ba yoka te ko na botoli mwasa moto ba yoka te ko na bundisi moto na sala bo na tuti moto bona mais erreur o komeli master ngana osinga kana ya za makasi atalela ka leta na famille wana place ba okindila ba yiba ningi ba osela makambango mais j'espère que place azali azana e calme soka tutaki na côté l'état za zobati au samsana et azana libanda. OK, merci beaucoup Mayakamba. Tozana moi morceau na ya générique hein et puis to chuter déjà vers la fin. Bon o bazo benga ngo écriture mikolo na commit pour so yoki ba mélodie nanga ba partition nanga za toujours na mélodie. Je comprends. Je n'ai que n'absolument beta raté za lokwa. Po biso to ba to seben. Biso to ba ta rumba ti. Biso to na za chanteur te za c'est un showman. Na za pembeni na ye.
mpona tosala mingi musique ya bien bonne musique neti mikolo bila beti tobeti bastyle ebele toyembi na studio Zuglo tobeti nzembo moko ya charanga ayembi yango na kitalienne ayembi yango mpe na kiespagnol ayembi yango na portugais donc bazwaka si partition edenda bayoka vraimen banzela oyo ma ya kamba akei Kuka londokas you are there facilité edenda kana bazimbango sododa agene longwela lotoko hello kwambulo yo Merci Mayakamba, boyoki edendaka saba simbango, nebi kesali plaisir na Gabi Panzo Mukusa Talo, donc bientôt là na ba Kinshasa, to savourango, to savourer na Mayakamba, edendaka saba simbango. To comme na souka émission na biso, mais tonto pose moi question, idole na o vraiment na soliste Zagna. Bon, idole nanga na solo, basé belé na génération nini. Na travail le papa Givano habita chanson le mokolo na kokufa habita album on a presque banzembo le banzale oui donc idole na ngezaye ba Pepe Feli Manok bazali balé makaba ba Burkina Faso baza vraiment moi mingi ba maître fli carré ba tebele vele quoi. Merci beaucoup moi bambote poto chuter. Ouais, bambote nanga na okende mbala mona mona Ferrari confort moi ça pembe na Paris lokola moi ya 14h na bosani lisusu te na zomona Rigen Paka je clash Wabelo Gilles Vasimba na Londres azola nanga na mijo vena nga mazemo mpunga azola nanga donc na pesa numéro nanga contact c'est 00243 89 66 48 581 00243 89 66 48 581 na moni pe bandeko nanga quartier la te quoi musique polémique c'est kufa de kufa kala omba na poupa mystique donc na festival mbote talaga. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci à Osé pour les images. Merci à Christelle Arose, l'Iranium de la presse congolaise. Merci à Papine de la Misso. Merci à Gabi Panzo, Carmi.